CGTV, Tokotala, CGTV, Mama, CGTV, Papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala, Mama, na papa. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air où vous allez à Kolanda Bisso, vraiment en direct, il y a Congo Gold Télévision, vraiment, on a bien Congo Gold Télévision, surtout dans la surtout vraiment dans la surtout à Congo Gold Télévision, dans la oignon, souvent coupé sanga lito, il y a pour na koyo kanga vraiment, penzanga meta immortel dans les labino fort dans les rabino mingi vraiment, babi toujours dans cadre toujours il y a absolument de toza awa, babi il faut que partage à passe, na baninga bazana pasi, na tanga mawande baye bakamuninga malamu, de biso vraiment awa penza na Congo Gold Télévision to kiti awa, na commune ya Banda Lungwa vraiment balobi, précisément dans hôpital où il y a Sebeko ya Bandal, vraiment na Bandal Tuban, de toza awa, et si kawa o benga kibiso ya siso kezana, moko ya ba partenaire na biso na kombo ya Mama Makila, oh vraiment biso soyebi asepelisa batu ebele na banzonzi ni na ba théâtre na oh vraiment asala babi Mama Makila azaki malade toyebi ke banda ko bela bane belé déjà banda Mama Makila banda maladie vraiment mais akomaka un peu bien de to fandi karaboyo ba bengi biso onotoya Mama Makila akomaki grave vraiment que dans hôpital oh ya Sebeko yango toye a vraiment ensemble na notre découvrir nini eza ko s'est passé à suivre. Malade banda le 2 janvier potana lokole vimbaki et au salamai ba pasoli mai provoquer pota et bandela maladi nde yango wana potana biso to kanisi suki ka ya muke pote komi munene azo pe traitement na ndako mesimbi na ngote esimbi te pote zo ko bakara pote ko ti infection mambo belé pote ko ti infection banda mama beli azana communauté ya artistes et comédiens. Est-ce que raison si ya artistes et comédiens zala qui remarquable pendant ba moment za inanda? En tout cas, aba mingi atena ndamona ngamutu tena mona ngamutu na dernière minute ndé namona po avant fanya ya nga kutela matanga dadi na soleil ne mama za malade na bisaki nga na koya ko mema mama na hôpital bakunda na pa dadi ndé na mema mama na hôpital ndé to vanda mardi to ko mona epé na tongo aye bobonga matoki hôpital na mama ndé ba mama fa ba e ko ya pe to epé na bango elongo toyina bango longo nde mama bandi kozo ou contre nde ba rumeur ezotambola ke mama babwake lembasu ebino boyene na hôpital tenga na ibina ngamba sute na bika pota médecin lobi na bino ezaka pota bango ba traiter pota na bango ba ibimba sute bango ba monika ka pota ba traiter ngo ba bipeza ba mbaso na hôpital yi ba traiter na bango ngo po mbaso soki muta ebelo kote ba traiter ngo esila nango ba so ba traiter ngo esila banda mama ina hôpital à part AFA aux associations ya ba femmes artistes banani lisu ba ko rendre mama visite ma belle-mère qui awa na ma vie mama Oliva tindaki bango mama belle-mère ya ki na mama Oliva tindaki bango ba pe contribution ba mama Oliva tindaki combien bon ezaka mbon batindaki mbon à part bango ANTPC ça aux associations nationales de théâtre populaire par aussi Kozali plateforme des artistes et comédiens cinéastes fondation Tokani César avec Juppé Massamba tozape na bomoko o ebotami et aussi AAC oba Herman Bazaka na badakosa banani déjà oyo moni ba yepe na port na bango à part o mamo livatindaki na bona mutu te en tout cas ko balokuta te na moni mutu te na moi mututé ka ba mama fa na Fanny Katalea na mama Olive na mona mututé a part wana na bato ba sepela na mama Makila bazara libanda wana part na bango nde batindela ke moi mama somba kisi mama somba eloko tia na ndako provision po ozana njoto makasi souci ezala te mama sala boye somba ta mwa lipapo tia na makolo baba o baza libanda
bafani na ye oyo baza libanda wana ndenge nayebi le reste nga nayebi na ngati notamment Major Bisadede Titi Kalu ba production ebele banda mama bele est-ce que vos 8 ans ya contacter ba producteur wana peut-être bazo courante Major Zolozolo banda mama nanga bandi maladi ye kutu nalinga penda koloba su makambu na ye penza te po epesa nga kanda mon mama kila ntamatisi Major wana kutu olobela te mama kila mutamatisi Major Zolozolo aza mamo abande pa Major avant ba mama ebele mama kila mais Major soko saboter maman lelo na pasi nga pende na za na regretter aka na ngo est-ce que soit temps ya lukaye ayebi ba message nyonso komela kae ayebi na papa JP Masamba ne bandela mama ya lokolo pasi wana auta koleka wana atali nini mama ntoto eza pente papa makolo pasi lokolo sanga pasi noko tambola te ça va mama na kena boye na ozongela o banda pa kenda na mutabatu nayebi nanga te po yazala mutaba voyage na sisi ba course na oza na Major message nini oyo tindanga na ebise par rapport ya Santa mama Major Zolozolo mama kila aza mama na yo aza artiste na yo lelo pe soro ba mamsu pe to loba te mais lelo soro sundwa mama kila ngai mwana efani ya suka na regretter sunga mama kila aza mama na yo aza mama mope na ba pièce o ya yo ana sepeli sape ba te belé pe ba sedana ti lelo bat batala rango bat batala ba benga nga na matanga dadi to tala théâtre ba sala boye et pas na dadi et pas Major ba ntondingi wana ba ntondingi ba sala pas ba producteur boye nga na zo ba message nyonso ti dadi azaki na mort ke ba surtout Major Zolozolo nde ba kumisa yo na ba pièce mama kila ba benga nga na matanga dadi tozotala Major Zolozolo na mutema mawa pona mama osoko pesi mkongo ndo pesa mkongo boye bat balobela ngo mingi batanga na liboso batanga ba producteur musute liboso na Major Zolozolo ja mama oyo pesa la batu passe esala batu passe ya osunga mama aza mama na o fongola mutema lembisa mutema ne ezalaka oleki boye mama kila ndeni zwa otikala kolia tikala komela ti zongisa suma wana ezaki na kati ya mutema pona mama azo souffrir naza mingi oloba te mama za ba fanatique na poto lancer message moko ya SOS wana et permettre bato bazana mutema mawa lobi te bato ba otindela mama ba $50 to ana besoin ya muto akoyi kolobaki na ana $500 na ana $1000 na ana $2000 bon na suis prise en charge mama ba longola na chambre ya bato nyonso batia na privé pour na soins médicaux na lancer un message fort message nangeza SOS bosunga mama aza artiste moko asepelisa bino bosunga ye nanu ya kobomba eza te nde aza na hôpital awa na ndaku azonga te aza na libanda babimiseno na ndaku ami internaute mais bomoni bino moko la dame la pleurnichée donc maman na minute oyo maman za libanda mbongo garantie zate ba moyen zate sa fille cadette elle s'appelle Fanny elle a pleurniché vraiment to senga na bino za SOS to lobi bien bato ba pesa bato ba $50 parce que $50 eza mbongo garantie te to ana besoin ya bato ya koloba ke mama kila sepeli sanga mama kila na zwa toli na nzela na ye $500 na nga yango $1000 na nga yango $2000 na nga yango botinda yango esunga mama chambre pe mama za eza chambre ya bato nyonso bomoni tosala interview libanda na chambre baza 4 lits au moins toza na posa mama aza na chambre privée parce que baobi ba moyen zate mo aza chambre privée to on a besoin dans chambre privée so ba invité ba makambo ba oswana ba invité za la paix privée émission ba osala eza la privée ba to liba ba voisin ba yo kangote vraiment Fanny oui. Je sais que ça fait mal mais ressaisis-toi fais sa numéro ya téléphone oyo kosala ke mutako utinda mbongo abengi na canal na bino numéro nangeza plus 243 85 136 91 33 plus 243 85 136 91 33 elongo wana eseli mbuma lokola maya moto na likolo ya likolo
mwana moko tozana na lipa aza infirmier ya pasola abandi osalanga soin bala moko lokolo evindi ebandi osalanga paso ebandi obimisa bamai soki azopasola ezosala bapoto nde kosalanga poto monene na nsima likolo na likolo wana poto eza minene mpenza soki otala yango eza somo nazoka kotambola te navandi kaka na se. Voilà. Mais comment qui a amené na Sebeko? Nakomi. Par quel moyen? Bana na ngai ya musala o nasala. Bato mitema bazangaka te. Ba mama ya fa. Enfin, o tambusha me pa mama Karine Pala. Voilà. Na ni Fani Katalai. OK. Ba yena ndako ba kozwa ngai bazwi taxi ba mimi ngai yao. Nazaki na mutu akotala nga te. Nazaki anga moko na bana nanga bazokipe ngai. Voilà. Merci mingi na bino nyonso tout bolanda ki biso vraiment ne bande te comme na biso na suka vraiment meta immortel apesi no ba merci mingi balobi il faut ko lela kana ba bazo lela ba baza na esengo to linga mingi ko kende mais ba baza na pasi to linga toujours quoi ko soutenir bango vraiment ko assister bango ndenge moko na biso to yaki vraiment ba uti kolanda ndenge nini mama o ya lali na mbetu mama o azo luka lisungi pe to landi mwana na ye ya mwasi na kombo ya Fani cadette na ye ndenge aza koloba bomoni ndenge mwana azo ko quand pas koloba azolela alobi ke kobima papa maman ba na hôpital ba yebi esika nini ba kokende te ndako ni ba kokende c'est parce que na minute soti baza na kati ya hôpital awa apesi explication comment maman bango a se retrouver awa na hôpital awa eza na batu ebele ba artiste ebele ba sundola ki mezaki na moko ya ba concert na biso na kombo ya Fani Katale ya ndenga yaki wana vraiment azwaki maman ayaki na hôpital par là peut moni que association ya ba journée association ya ba femme artiste batika ki pete bango pe bayaki ensemble awa bayaki ko assister maman na hôpital awa pe présence ya maman Olive Lembe pe ezaki remarqué awa po atindaki moko ya bato ba collaborer na yo bazalaka pembe na ye awa na hôpital po na ko pe na moi lisungi na bango mais nyonso wana ezaka kokoka te po ezo senga toujours bino bato bolandaka biso bo soutenir ezo senga toujours bato maman Makila asepelisa botala pe boye oza pe na moi problème moko tali maman Makila ozu pe moi sourire moi sourire pe ne longi à travers ko jouer azai ko jouer bosunga mama bosunga ndeko na biso maman na biso ya na biso azana pasi azana esika ya pasi chose grave même na minute oyo soki babimi de l'hôpital esika kolala eza bango te donc na minute oyo nde baza na hôpital bazoluka mbonga kisi na hôpital awa d'autre part mais place mosusu pe baza pe kobeta mituna bango bazoyeba te mama soki abimi na hôpital tokokende na mama wapi esika okena mama ezate bosunga bandeko balinga kosunga o basunga bato bosunga mama Makila bozebele madongo mala patron na motema ya fio tungoma mama cc bosunga mama Makila mama Mireille Kwenzu mama Mireille Kwenzu babi ya ONG femme congolaise en action mama Mireille Kwenzu papa Freddy Kwenzu bosunga mama Makila bozebele Gilana sala bosunga mama Makila Gila omelonga bosunga mama Makila azana pasi vraiment ceux qui vraiment beaucoup benga biso pona kosunga mama Makila tokozanga te lisusu koya awa pe tokoloba lisusu kaka na micro oyo na bakombo nyonso o basungi papa na biso Major Zolozolo oza papa na biso vraiment kota likamba mama oyo sunga mama o soutenir ye aza parmi bato oyo ba mema ba kisa ba pure na bango na ba film na bande ko sala kotika eboete babi bolam epolaka te bolamo mama Makila sala atoza ko futa mbongo mais le meilleur oyo apesaka ye moko pona ko jouer eganga vraiment babi restez toujours branché sur Congo Gold Télévision. C'est parti. CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV.